Bonjour la famille. Coucou la famille. Bah bonjour. Bah bonjour, bah bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà, bambote ebele, biska bisubino. Boboto bondeko, nakati ya mabota na bino bandeko nanga. Coucou, je suis là. Bonjour à tout le monde. Shalom, shalom, bah homme de Dieu. Bah chantre de l'éternel. Bah shalom, bisika bisubino. Bah shalom, voilà. Boboto, bondeko, na bandeko na église catholique. Respect. Na ba chef coutumier na biso. Et puis voilà quoi. Tokei na lombango, topesi matondo na ba kimbangiste. Et puis sans oublier bandeko na biso. Ya ba musulman, ba salam alaikum, bisika bizubino. Toute tendance confondue. En tout cas, ba beauté na bino ebele na journée ya lelo. Wana bozali boso ya mamale ki na bino international. Wana mutabaksela ngango international. Mwana nanga zalaka na Suisse. Na pesi ba gros bisous. En tout cas, ya loba mamale ki ozali mamale ki international. Biso tozali ba angolaise. Tolinga kayo makasi. En tout cas, bana nanga nyonso ya Angola. En tout cas, tant na lo barabongo, mbala moko na koko zangate, na tanga kombo ya Maman Emilia, mwanza na kati ya France. De gros bisous à toi, la danoise t'aime tellement. Bisous ma belle. Voilà. Donc, toke mbangu pe topesi, bande comme ça, bima, bambo te belé, bande tozana biso à l'aise, je m'entends, je ne suis pas pressée, hein. C'est ça. Donc, to pesa non bambo te ezalara bien. Voilà. Donc, bozwa moi kopati, kopa café, verre ya mai, to fanda to solo la, to eba ko orienté banana biso e kozala kitoko makasi. Bandeko na ngai likambo na ye libino lelo eza likambo ya ndeko na biso mobali, mwana na biso ngai ya kozala mwana epai na nga na kombo na ye pe ezosala nga mwa pasi soki na komi yango eza lokola mangera na lingala. Na français kotia neti mangera mwana biso na kombo ya mangera. Mwana biso asiliaki kokufa na mboka ya Matadi na kati ya piscine. Akufaki basi pe bakundi ye. Alors bandeko na ngai biso na sule baoba to analysaki liwa na ete, to lobelaki yango te, to présentaki ba condoléances na famille na ete, alors que yazali muto yaza tiktoker ya makasi penza atiki ba abonné ebele mangera atiki ba ebele bandeko na nga yango to présenter ba condoléances na famille na ye na Matadi et puis ba famille na ye bazana Kinshasa na Njili. Bandeko na ngai liwa ya mwana wana mobali eza liwa moko mystique, liwa moko ya somo bandeko na nga na kozala professionnel vraiment te lelo to kozwa ba image par-ci par-là na banda ko lukango totala ye nanu mwa muke awa ndenge bokomona ye tangu ndenge nini mwana akufi. Bandeko vraiment j'espère que na ekobima Zambé vraiment za na contrôle nango et monana. Voilà. Yewana bandeko yewana akufi mwana akufi yeyo na piscine o kaka yangonde emelie bandeko nanga yewana mwana oya mobali bozomona photo na yepe yango yo babiloko ne pe kome kobima tiki penda babone ebele bandeko na ngai bandeko na nga bozela to bandela lisusu botala ye na bokebi nyonso voilà ekosala bien makasi. Azali tiktoker ya munene atiki penda babone bele ye idole na ye. Donc bandeko na nga idole na ye ezalaki Innocence B. Voilà. Posez-la. Nazo bate poignet volume ezo bimate. Parce que akufaki penza. Posez-la. Nanu. Awa ezali. Awa liwana ye. Vidéo open nazo ni botalango. Botalande awa. To sote ezali. Tanga kufi Innocence B ye wana. Na mwasi na ye. Soki ri bobo. Soki nani bobenga ye. Bangwana balataki bango nyonso noir. Vraiment tala ye wana mwa mobali kitoko tala. Donc balataki noir à makasi tango bazo tambola na reine na bango ye wana reine roi pe ye wana pembeni
noir bango nyonso comme si bake osala cérémonie moko boy to boy te so muta kufi balata noir mais ya bango na démarche na nde babande ko tambola bango wana bazoya pona kokunda ebembe ya garçon oyo vraiment une famille très pauvre. Ceux qui botali place bande ko lela ye na njili ndaku moko penza ya kitoko te. Yango tozo kamwa bande ko na biso ba oyo bokeba na koyela bino ana ola kisabino no ba image bo mona ye mais nazo ebate ana linge boyo ka moi son mais son nazo comprendre voilà akufu Frashibe voilà bomoni azosala ba 1 million de vues asalaka ba 1 million de vues katango azolakisa makambo ya nani wana ya ye na nini pona ka TikTok efutaka bien te so TikTok efutaka bien moi mobali alingaka azala riche na oyo yebisa bino makasi moi mobali oyo botala moyena fungola ngo ezate na olakisa bino ka image moka muke botala e bien na Innocent B image moka muke yangwana bomoni 1 million de vues yeka na Innocent B azosala ba théâtre na ye 1 million de vues. Donc bande konangai mwana mobali oyo azali neti comédien na comédie na ye wana idole na ye number 1 ezalaki Innocent B yango toyebisa bino bokeba na ba musicien mwana mobali wana na kotiela bino prophétie donc lobe ndenge balobelaki ye avant azalaki mwana oyo ayebaki nzambe azalaki mwana oyo mobali bandeko nanga asimbamaki tamusu na boy te akozala pe pona namonaki bamayaka moko ya mystique na kingo azalaki tamusu pe na mwa bakisi me ya mike donc ndenga aza wana balekisi ye donc succès wana ya bande kosala na ba TikTok akesi koyo kosala ngo epa ya Innocent B yango wana oyebisa ba mama ata toza na pasi ata toza na Congo toyeba kopesa koye ko éduquer bana na biso na yebi te soki ba parents na ye soki na Congo azalaki pa banani pona tikali komona même mama na ye te ni tata na ye kaka bandeko na ye mibali bandeko na ye boye na boye bazoloba parce que ibembe na ye même batu bazwi yango nyonso ba supporter ba organiser ezali ba fan club groupe ya Innocent B donc ba famille kutu bande ko réclamer donc c'est comme ça même ba famille ba réclamaki bazali pe na musolote balinge ba kunda ye ndenge ba kundie bongo te alors abane pe ko mériter ba kunda ye bien parce que azali penza TikToker makasi bani upona okomisa 1 million de vues ezali kwanga na makaya bute et donc kutu biso neti nga na YouTube po nazo ata 5000 vues ezalaka kwanga na makaya bute bongo siko 1 million de vues bande konangai eza kwanga na makaya bute like mission partagée tozo la musa conscience na liwa ya ndeko mobali na kombo ya Mangera wana ezali kombo na ye ya scène o ya ponaki asekisaka bato bande konangai mwana mobali wana abandaki na ye kaka kosekisa kotia ba théâtre na ye aye kozala taché na Innocent B ekomi peke abandi kokumisa ye Innocent B ayambi ye akomi proche Innocent B akomi kokota na ba concert na ye na ba répétition abandi pe kobina kitoko makasi vraiment kitoko makasi bandeko na ngai tokende toluka moi place abina kipe nyoso tozo kenika malembe on n'est pas pressé et puis tokotiela pe bino ndenge nini na suka kuna ndenge bomoni déjà ndenge azaki na mai wana ndenge asikalaki kodinda na mai voilà awa azana Innocent B ye wana na teni na ye ya scène ye wana na teni na ye ya scène na Innocent B vraiment proche ya Innocent B na ndenge ya mukete vraiment bandeko nanga désolé parce que sans nazo comprendre pourquoi ezako voilà botala e awa ndenge mwa mobala ngwa za kitoko
tala mwana mobali ndenge azali kitoko awa sikoyo ntango wana aza propre aza na tenue ya sainte mignon ya mignon Inos B toujours à côté pembeni ya Inos B ye wana pembeni na ye toujours Inos B azalaki donc mpo na ye Inos B azalaki lokola nzambe penza yo mbino mo bomoni ntango azokufa akufi na maloba ya Inos B number 1 na Fashi Beton na kati ya mai ya piscine ameli mai te bandeko nanga yeyo bandeki pina ko bina un beau garçon là très beau hein vraiment je le voyais très beau vraiment soka longoli makamba ba tenia scène très beau voilà atiki biso azai souté adindi na mai obino bomona ki wana c'est vraiment triste bandeko nanga bomonié vraiment siko to décortiquer to kene moi liboso voilà total la peine oyo place azo sala moi théâtre na ye na jeune fille moko c'était aussi bien que mon aye moi ba image wana ezongisa moi mémoire bat deko ye wana na teni na ya scène azaka na moi chapeau na ye wana amikondisaka kotili bumu moi sac na ye moi veste na ye en tout cas mayaka na ye wana ya ba nini ezanga na kingo te ye wana azosala théâtre na ye azobina wana na munoko ne kaka Inos B tanenga banda ko bebisa elongi tanenga banda ko mi bebisa voilà donc bande konanga asili kotika biso akufi ba view na ye kaka ebele tala ba 1 million botala kana c'est 1,500,000 views donc azalaki na TikTok muto yo penza ya donc bakoki koleka bongo te bande konanga aleki même Kofi Olomide na ba view Kofi Olomide soka ye na TikTok aosala ba view Mandela bando sala te donc bango bano do ba succès penza bana biso mike fala za na longue vie alela musala na ye mais bande konanga mwana akendeki na matadi kaka na ndenga kosala ka ba promotion abandi pe kosala siko ba promotion ya Inos B bande konanga eloko ni ezolo balanga ke ba lekisi ye parce que biso tosaka analyse ya ba prophétie tokoyoka pasteur na ye azalaki na pasteur na ye mais bande konanga bato belé bozaka ka wana ya wana ngai bolwa ngai nazala papa spirituel na ngai mais oyeske yoka ba conseil ya papa spirituel en ou bien zaka pona kozo ba papa spirituel wana komasa bango ba gros dos mais ba conseil o bango ba pesa boyokaka même engefa abagangaka nazaki papa spirituel papa Wemba na yebisaka papa Wemba kende concert wana te na Abidjan nzele zaki mabe est-ce que papa Wemba yokaka ye bande konanga eza compliqué yango nanga na yebisaka bino ata professeur bimi na munoko ngubu olingo ke sala likambu boye ya examiner ofandika obeteli mutu lisolo te olobi pa projet na yo te eza na kati ya motema na yo mutu moboye kaka bengi yo mama la danoise nazomona yo lingo sala eloko moko boye mais eloko wana ekozala eza nango mabe te mais naomona déjà ba bebisi kote yango naomona lokwa basumbeli yango déjà na osenga en tout cas sambela ou bien changer projet ya yanga ko na osambela lisute na changer ka projet poso na bina sambele ko mata mangengenge kitabo mela boy sala boy kolia te na changer na ngai na ko examiner pa na bi non pe na tshela ngambongo na nga na kati te non pe na tshema makolo na nga na kati te na changer projet facile à ko changer parce que il faut linga rapé yoka ba conseil soki mwana wa mobala yoka ba conseil bandeko nanga sabu mati alinga kile msusu akufa te parce que ndenge akufi na mai ce n'est pas que à se noyer bino mo bomoni nde la laxe bino atelemi na mai wana eza nango piscine esukeli nango eka donc ma colonnaise na se akoko dinda na mai bongo te mais asalaki lokola crise cardiaque tamsu na kati ya mai alors que soka asalaki yango tamsu libanda ya mai alingaki kokufa te mais lokola asalaki yango na kati ya mai ememi ye na liwa bandeko nanga nini na ye kolia liwa wana tango babimisi ye na mai bandeko et puis azalaki na batu pembeni batu bazokanisa kaka kete mwana mobali azosala kaka théâtre bandeko toyeba kosovaka baninga totika kowelelaka kofilme makambo ekomi trop na communauté batu soko pa ozokufa
bazo wela ka ko filmer tala ninga zo dinda tala ninga zo boye tala ninga zo ko misala to rape na mutu musupe akufaki na piscine akufi na kati ya piscine bandeko nanga bazo tala eka na misu boye bandeki neko nage botala pe mutu oyo na lakisa bino mwa lisolo yo mwa muke entre parenthèses voilà bandeko nanga botala vana tshela bino prophétie o bayebisaki bandeko soki botali bien mwana mobali moko aza wana aza na piscine botala bien nga naza spare te ya kotshela bino ba video pembeni nga bokotalela ngo ka boye voilà bandeko nanga bomoni mwana mobali wana ndenge azokena ye na mai kitoko ayepe wana abaluki elenge ayebi ko nage penza bamonaka mutu abandi azo nage sute mwana mobali azo nage bato bazo filme mutu atelemi azo nage sute abandi kokita na mai ya clair azo monana bango bazo tala na bango olie batukota joplo babimisa ye ti ameli mai abandi na epe komela mai na ndenge akufi bandeko boyoki somo na ndenge aza kuna na sa mai ye wana na sa mai azomela mai me mutu azofilme tozoyeba te tozokende wapi ndeko na biso mobali mema ka ndenge alobi fashi be bamonaka mutu asimbaki ne kutu ebende akitika bona mai kaka boye neti mutu avandi mai bandokota na zolo akufi ye azala toujours na bato pembeni me bato na bamona ngo ka neti azosakana na ye bandeko memi ngai mokola danoise naza rescapé ya mai bandeko ngai loba piscine kaka et puis nazaka toujours na bord ya piscine na yoka somo ya mai bandeko nga mama bitambula oyo tozaka na Grèce nasi na betela bino lisolo na Grèce tovandi boy na bana na wifi to fandi yaya toke na mai bandeko na vandi na bord ya mai ngako nage na lingaka mai mena ebo nage te bandeko na santa mutu azobenda nga na sa mai na makolo maboko pete ezobenda nga boy chu nazokende mai ebandi awa na bandi kokende na bandi koganga bana boy kozwa ngai po na yebi ke wifi ayebi mai te bana bayebo nage makasi bana bala yo mama yo pe surtout ya mibale soki na yembe na chola beboye banga te oya liboso très attentive agangi mama bandeko wana mai ekominga awa na bandi pe na kotia liboko boye nazotia liboko boye na aspa nazobenda nga na makolo azobenda nga pe makasi te ka malembe chuk donc neti ka nzamba azalaki na nga mwana nga liboso azaka so na ba 13 ans so ba 12 ans oyebi ka beta nga kaka bo yaka asimba mama bandeko na sota na donc ndenge bomonaka balene ou bien bambisi moko boye nde basotaka na mai wi na sota pa na ke na bwakami na mokili boum na ye na nga tobwakama bandeko na lokota basapatu bato nyonso bapanzana na plage bapanzana bato bakengelaka plage baye nini nazoloba te neti bakalinga munoko komi kilo nakangaka nazwa mapapa nazwa na bana bango nyonso tobimi tozongi na hotel na lala grand pongi bazwa kolamusa ngai naotyaka nalali susu pongi donc neti bamelisi ngai soki kisini so mpe molimo ekendeki na periode wana nayebi te nalala donc bandeko na ngai nalia te nalali butu mpe ekomi mpo tozalaka kuna na baplage ba 15 heures nalala 15 heures butu lamu kaka okolia no pongi kaka na pongi tina ntongo bandeko na nga bokeba soki moto azobenga au secours boyaka botika bamilimo wana kofilme te yaya okozwa baview na TikTok okozwa baview na yo soki na makambo na yo bolielaka mpe mbongo ya TikTok yango te bosoba yango mpe eloko te me olingi kaka baloba otyaki mwana mobali oyo bandeko na nga d'après père spirituel nde na otyela bino sikoyo mwana mobali oyo
baleki ye ba mama ata pasi ezali to conseiller bana na biso bakangamaka na ba musicien oyo te bakangamaka na bango te modèle Inos bien bande koya na matanga mwana mobali wana même pas pitié pas même neti to mona ki JB azolela boy non azoya na ye kaka mwasi na ye kuna Amida akosa ye wana ale ye mobali akomi kamere bango na bazoya na bango pakala bande konanga entre ta famille wana famille ya pasi mwana na zai kola espoir na bango lobi akwai ko yata lobi kuna bimi na poto awa akwai ko sunga famille wana ba azai loko espoir et puis bino bana na biso bino bandeko bomi talaka pe ba position na bino na famille so omoni ke famille pe oza mo espoir na bango milengela pe tala place nyo ozokende ta na kati ya mai kaka fashi beton na kati ya mai kaka Inos B akufi na kombo wana siko aza wapi bandeko aza wapi na bomoine na miniti oyo succès nyonso bandeko kosala na mokili oyo ekomi ya Inos B ake kosalela ye na mboka bawa bandeko bolanda ne quitte pas tolanda siko père spirituel na ye nazotiela bino père spirituel na ye na kotia ba commentaire te na père spirituel na ye penza te parce que nazozwa na Facebook sinon te ekobanda kokata na bandeko nazwa volume pa nazomona place ya volume te oh faut tout volume ebima awa c'est bon volume yango te faut ka ezala oh et Zangaï, le révérend pasteur Jefté, et depuis bien voilà, d'ailleurs juste pour lobela par rapport ya liwa ya ndeko na biso leki na biso mwana na biso oyo abengami na kombo ya Mangera oyo aza star ya TikTok aza koni na kombo ya Mangera. Et en pleine kilt, en pleine prière, on dit koyoka no sebiso nouvelle ya lelo samedi le 4 janvier Mangera auti kotika biso. Et je pense et lokoyo tongito te ya bana nzambe muke ba comprendre que oui la prophétie existe et l'Éternel existe aussi. Voilà. Mes frères, en ce qui temps, il y a pour raconter dans la asalela ina iba promotion, il y a campagne dans la nango na esplanade. Et les jours asalela ba promotion, il y a qui aux la jour moko oyo ayaki et pas dans wabi a pasteur. Na comprendre était na zongi na ndako na lali mais na moni na kata ndako. Na lali mais na moni batu bazokota habillé à veste ya noir na bata ya pembe. Ah oui pasteur est-ce qu'on nous là des années. C'est non so moi déjà batu balati ba signe ya bon noir eza déjà ténèbres. Tant au moni batu balati déjà biloko ya bongo et baye tout près na yo. Eza visitation ya mort. Il y a ceux qui ont dit bon mort moi quand il parle dans non. Je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, Azolo Belo, on a signe belé par rapport. Il y a que bateau, qui a dit là, non, baza bateau, peut-être ma koufa, topé baza bateau, yo, ayede, kozoyo. Et puis, et ko le kabajou, abi, pasteur, dans le tournage, na neko innocent. En dans le tournage, na neko innocent, il paraît la bandade. Abi, non. Mais courage exacté. Allons depuis Njili quartier 12, aïe pas dans la ligne là. Aïe, alors pasteur, non, on va dire que et bazaki na ba collègue na yemoko. A sali a Fukami, la salle les prières, la déclaré pour na. Après na yo ils ont dit non. Bato zo kangamana bango. Naza convaincu la baote cette espèce zo ebisanga. Bato zo kangamana bango oyo. Un jour, ba repeso gloire. Mais gloire va repasser aux aya courte joie. Pas pour somba âme. Il y a ces cas qui. Et pour les cas qui tournage, et ça, moi, je vais me belé, d'ailleurs, tout le monde dit, oh, on change modèle, il y a sous qui sur WhatsApp. Ah, oui, pasteur, on a changé modèle à sous parce que, bah, on kende ma taille.
après il a dit que voyage aux Kenya naza convaincu na côté pourquoi pas au fêter à na Kinshasa mon gars fêter na Matala ami non non que ne pourrait temps tous les lots au mot que ça là la vidéo mon père que ça là et na ebi que na o me la dire aux on a dit que mais quand on le balika voyage mais voyage on a mona et ça voyage mon on irait ils a déjà préparé et sur le compte dans WhatsApp na au moins la conversation ma solo ngala abi ça va parce que ça me là pour la téléphone pour ta oh ici la zara mo musika la salika déclaration ici na ndenga yo que le voyage on a les 30 aye ko comment le 4 janvier bazo apprendre biso à profit et je dois vous montrer cette photo les jours où na bandeko PC message ya ko pekisa na bandeko yo bibelo lumière na ténèbres yo kalakate yo zalaki moto obomamaki lelo côté bato bandeko tamwana bango baza bato molili bato bandeko tamwana bato ba misala mabe voilà pourquoi na ta oyo bango bapesaki yo gloire bapesaki yo réussite bapesaki yo succès et voilà pourquoi bayaki kobotola oyo ezalaki ya bango et soki tokende noloba na bino sikoyo les frères en question aza nanu ya kokufa te ame na ye eza caché kaka na place oyo akufelaki wana ame na ye eza caché babombi yango dès qu'adindaki na mai il y avait 7 personnes oyo bayaki kozwa ame na ye briske bato bazalaki na ye bazalaki aveugle donc ame na ye eza wana e ezomitungisa na ndenge babendi yango na monde à ténèbres pour la sacrifice. Je crois deuxième vidéo et pour découvrir makambo yo source nango esige outil. C'était moi le référent pasteur GT Moutounzambe, que le bon Dieu bénisse. En tout cas, il y a des preuves, il y a des audios où déjà ngana mangira to solo là qui à propos déjà ya makambo yo onzamba talisaki. Eza ne loko moko te ya kasa ke nzamba révélé ba oyaye. Amen papa. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, papa. Bandeko boyoki na bokebi nyonso, binomo boyoki. Dimanche oyo. Azalaki préveni bandeko toyo kaka. Bolanda bato oyo te bayaka kokosa bino. Ba prophétie zaka lukuta. Biloka pamba wana. Boye na boye. Non, 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 non. Nzamba la kisaka. C'est même biblique. Même bakoko na biso sans même bible là on yete babande komona nzambe alobaka nzamba la kisaka même na bandoto ba explication nango ezali tango yo loti bato noir ba yeba koti na kati ndako na yo bande konanga balati noir na ba gant pembe bazwa ko luka yo tala ba inos bi wana tango bakundi ye ndenge ba yaki ndenge ba lataki na laksibi na debi noir surtout quand tu imagines moko boye bazo ya bango nyoso groupe basai pena groupe bazo ya ka ndenge ka modèle kaka alota ki bato bazo ko zoyer ka ndenge pe balata ki bomoni mwana mobali akei ka boye yangwana bana basi belé balandaka ba musicien bazo landa ba musicien biso totala bango kana misu boye bande konanga bomona ki pende ndeko na biso Rafine Tumba tala ka ndinga kenda ka bongo baze belé mususu pe ya mwasi boye abotaka pe akufa ka ndengwana e belé pe bozomona awa balobaka me déjà balongola bango makambo ebele na kati ya ba vie na bango spirituel. Alors yango na ngene sabino ke mwana mobali oyo mangera bo meka ko raisonner na liwana ye boko mona balobela ki ndeko mobali alobela ki mais lokola azotala pe mbongo pe bozomona yango pe mutezo mema biso na kufa likambu ya pasi na Congo bande konanga pasi na Congo yango ezo mema ba jeune garçon mobali mwana mayele magera mwana moko mayele tanga osala makambu na ye osala ba comédie na ye soki inonce bia kangamaki na ye parce que bon moi lokwa ba inonce bi ba bata kivu wana bazala kama mayele soki inonce bia kangami na yo cela veut dire kazomona mayele za na kati na yo akanga bana bazoba te inonce bi bande bomona amona ke loko ya mutu ya na kati ya mwana oyo mais yazalaki protéger na biloko mabete abandaki ko sala na étoile na ye moko étoile na ezaki tellement brillant bande ko étoile na ye moko ezobeta ba 100 million de vies ba 1,5 million de vies étoile na ye moko yaya sans kisi
Ba étoile ya bongo eza rare. Faut kaka batu ba ya, batu misala mabe ba ya. Yango mona so za na étoile ya makasi bongo. Kozala na société. Zala isoka leka yemo ko sala ba théâtre na zo kende. Alinga pe kozala pe puissant. To boite komba inosbi e matsela ki eta msu to le ba 500,000. Mais yemo ka zaida na 1 million na ye. Vous comprenez? Alors bandi konanga eza bato oza na le côté ozolanda ba musicien. Yayo wa ko kufa pamba. Parce que maye boma ki eza akoka ko kufa na piscine wana te. Azape mwana ne ya matadi grandi ya matadi ba eba ko nager. Mais azalaki déjà prise soit azalaki déjà na maladie moko boye et puis na âge na ye asala ba arrêt cardiaque ndengwana ezaka mobulu bande konanga to boite la mort ya nature pesa mais oya ye déjà ba yebisa ki na musai na nzambe avant kende donc ezaki déjà ke loko il fallait banga aloba te na anile yango na osala likambo te mais mbongo otala mbongo ebele na kezwa mbongo ebele et puis tanga ke ko sala ngo batola bazaka mayele na tango zo sala clip na ye tanga zo sala makama indonce ba olio erwanate tango se détaché ke ineti na obeta mo nzonzi na osa mo eloko na ngala matadi nde place ko ba e kiu ba lekie poneza ko a sans trace mais spirituel et ganga kaka yango bandiko nanga nyonso na physique même lelo ndenga na fandi na osala émission oboy déjà na spirituel ba yebaki parce que na lamuka kiteke na sala émission ya Inos B ba sujet zo le kanga na mutu boye tamara pe kuna beli liboma mais na lobi non tant na ye na lobi na komi kombo na ye tellement na bi esprit lobi fo lo baye na komi ba moko mo na papier na bi po na tanga kango yango na ko komango awa mangera bandi ko bosa la tension eza pasi na mawa komona vraiment garçon boye akufika ndengo yo esalinga pasi na piscine esali pasi no ninga penza na mulakisa bino ndenge ni babimisa ke pe na piscine alali penza nazaki pe na image wana na assure esalaki nga pasi na mawa na lobaki Seigneur eza nini mwana batu boye tellement kufi pe ça fait un peu de jours aussi hein donc tomi lengi la kama lamu tomi batela surtout bana na biso toli kaka toli ba réseaux sociaux monde mabe soki bana ba koti kuna fiza la tamuso oyo to mekana ko meka oyo soki bana ba koti na monde oyo mobulu donc bon ko pekisa pena bana monde moko mabe makasi ya ko milakisaka nyonso to voilà te o ezaka kaye na toujours na azalaka pemenya Inos B toujours soki ka bomoni kaka pemenya Inos B kaka tala toujours a comme pena proche mais et l'autre côté ye wana au moins tanga kufi balaxi tanga kufi bose balaxaki volume komoko tata mwasi pe moko Inos B na pesi yo mbote presque na pesi yo mbote moi te sile que dit ça pour Inos B papa moko maman moko pour moi to mo singo ko na mangera ba je te kiffe trop tu es belle comme tout pour moi ma chérie tu me plais comme tu plais dans une plaie pour ta jolie de coucher dans le site c'est ma barrière je t'aime ça c'est bon pas trop de paroles non il faut me les sont romantiques tu es belle c'est ta périne j'aime beaucoup les Pepsi et surtout de la nana qui est et moi mais quand on est non pas encore Thierry c'est des mecs Thierry tu connais quand on est voilà, moi, et ça, moi bien, cause moi, histoire nae, connu sous le nom de Mangra Balum, proche de l'artiste congolais Innocent, est décédé ce samedi à la piscine de l'hôtel Le Dia à Matadi. Cet artiste humoriste, qui se trouvait dans la ville portuaire pour passer ses vacances avec des amis et des proches, a perdu la vie par noyade aux alentours de 15 heures. Son corps est actuellement conservé à la morgue de l'hôpital provincial. Ça bouge pas mes frères, ça bouge. Voilà, to comme une souk émission et ça li pas sina mawa bande konangai mais to sala nini c'est la vie mbongo oyo bande ko to landa ngo malembe
tokutaki yango et puis toyebaka valeur nango na retard tobotami tozoyeba pe te mbongo mosala nango nini ti okomi na 5 ata mosusu 6 ans nde bandi koyebaki mbongo basombelaka yango boye. Alors tozalaka te tozwa yango toza na besoin yango mais tolanda yango na ndenge bien keba na bikota-kota keba na kokende boye okepa bato boye okoti pa bamusicien boye baza bato mabe bato soloka inonce bi bamusicien batomboki lokwa bazongisi miziki na poto bandeko nanga nde sacrifice ye makasi kozongisa miziki oyo bazongisi na poto nde sacrifice ye makasi fo baya bazwa baservo na biso batokota miziki na bango. Alors so balekisi bato te inonce bi bokomona yo kobeta concert ya monene awa bokokota plein nyonso wana nani magera mutake kosala yango pasi na mawa. Like émission partagée bandeko nanga on est là. En tout cas, tokoya, tokosola lisusu. Des gros bisous à tout le monde. Vraiment, botika la malam. Bon après-midi. Bye bye.